Bali na ndako na ye, mobali wa bali ye, mobali wana aza na misala mabe, a tel point mobali akomobima na mwana na ye ya liboso. Eza na système moko ya sorcellerie ya kindoki ya famille échanger stratégie. Oyo ezali ya braquage. Tala mwana mwasi oyo bakangiki wana na kati ya chambre na ye, bakuti ba biloko moko un peu bizarre. Donc mobali nanga a voyager, a place à voyager na ye braqué. Bana ndaka bakufuna futa, bana bakati klasi. Mobali na ye bazena na ye na ngaku ponga na epa ya na fana. So na lali na chambre na ngani bien so na bosa une porte pour lui mobali na kutila na chambre. Akutila na chambre, tanto ko kutanga na lali, omoya balisi na sindanga. Dernièrement, autre ye la photo ya ayebisanga ke aza na possession ya boma ya po alinga boma papa na ye esimbaki te siko aboma ya anga kuza nga makambo na yeba na ngati na ndima na na biso bana yeba te. C'est alors que nde baekoya tokuteni na bango tobandi kosambela na bango kosalela bango ba prière pour que Nzambe aleka na kosala bango ngulu. Na prière tozosala ye mobali abimi na nzoto ya petite sœur molimo na ye bandi obima na nzoto ya petite sœur koloba na kei na tiki bino na yaki kaka na vie na bino mpona bebisa bino. Messieurs, bienvenue sur votre chaîne, chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité, votre confiance. Je profite pour dire un grand merci, remercier notre sponsor. Je dis souvent que c'est grâce à lui que nous sommes, c'est que nous sommes aujourd'hui, pour la tautologie, parce que hier a sponsorisé l'émission, a Pessibiso Nyon Soto Bosenga. Apesi santé, apesi famille, na baka toujours que apesi oyo batu balala raté na butu, ba misu bakota banda kwanganga, ba misu bakenda bisimba simba, ba misu bapesa sima, ba misu bakoma kosala kindumba, ba misu bakoma koyiba. Mais biso toujours ya ofeli, to pesa ta likuta moko te, ata kosala effort moko te, sponsor wana ndima biso na kosoto na biso, azwa biso alava biso, akomisa biso pe batu liboso ya batu. Ah oui, to moko kota banda kwa batu sans audience. Sans autorisation. Comme un sponsor wana Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des sponsors officiels il y a chez nous sur télévision. Aussi qu'on a la raté. Depuis on a YouTube, Azakaka. Parce que notre sponsor Azala Nabiso, pe akozala Nabiso, ti na lilita, ti peto na bawa, azala pe ko protéger na molimo na biso na nyoso ya biso parce que toza na ye po ya Nzambe. On est bon, on a fait merci à sponsor dans un mois de temps. Mesdames, messieurs, je profite encore pour vous dire un grand merci. Là-bas, Héros dans l'ombre. Oh, il va réaliser émission. Je vois également Israël, je vois Jacques Mlambo, également je vois la caméra humaine, j'espère Kachama, également Détélige Moussol. Merci Mingi Pedro Bandego. Oh, il va passer à Orphelina, bravo Jésus. Là-bas, toujours que tu as mis la commune de tes cartes. C'est via le numéro 27. Ah, et pas Iwapi. Orphelina, bravo Jésus, et soit mis. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'ai un plaisir de recevoir pour vous un grand monsieur, un prophète connu. Mais Tikari Bisso, parce que nous avons pas aussi à travers ma prière, mais est-ce que nous avons solo à travers cette émission, mesdames, messieurs, vous m'avez dit bonjour, l'homme de Dieu, la péché en beauté. Bonjour, papa. Ça on est. Qui m'a dit la Bisso, marqué Mikolo, moi et Belé. Voilà. De temps en temps, au Kei, Lubumbashi, au Zongi. Oui. Bah, déplacement, Lubumbashi, parce que base Mingeza Lubumbashi. Desika Minge Tozalaka, Lubumbashi, Kinshasa, Tozongi. Donc, c'est un peu ça.
nde toza sikoyo. D'accord. Quand on a le sambo, tout le monde il y a émission quoi lelo. D'accord. Seigneur, topesi yo merci pour na émission à lelo. Tika ete ezala béni bato nyonso bazolanda biso oyo nyonso akolanda émission yo azala touché, saisi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'homme de Dieu, les tout la ligne makambo. Et ça là que va pas progresser. Les gens te belé bakanga mina lolo, ba blocage paille, ba mari de nuit paille. Tout ça, ça dérange qui na niveau ya famille. Oui. Les autres boni famille belé ba progresser. Mon ala qui ndoga ba te ala qui ndoki. Oui. Mais mon terme ba lingi ndeko na a progresser te avant ça que mon na ko isama. C'est dû à quoi? Qui famille ba dans la document pour des années et ma génération des générations. Question tuninga exactement pe il y a 4 jours eza na sœur moko azo tunanga question wana alobi papa pourquoi nazo sambela nazo mona changement te na vie na ngai mais au juste nzambe tozo sambela aza makasi to kindokeleki nzambe wana na makasi azoloba nanga bongo pourquoi parce que ba réalité o azo vivre mobali na ndako na ye mobali o abali ye mobali wana aza na misala mabe à tel point mobali akomobima na mwana na ye ya liboso. Donc, la sœur a question à tout ninga mutuna. Donc, pour dire que, ils ont un système moko, il y a sorcellerie, il y a kindoki, il y a famille, échanger stratégie. Au moni le lokala, to yebaka bandoki, bazaneti ba mama mikolo, mutu akoli, to mutu moko aza un peu bizarre. Or, c'est faux. Sorcellerie, échanger système. Et comme il y a un système mususu, où ils ont coopéré na kati ya ba vie à batu. Vous avez quelqu'un, un bon tonton qui parle un français, une sœur qui toko, azolo bape français, a bien aza qui toko, mazala misala mabe, azala kindo kinaï. Na pese exemple. Il y a quelque chose qui s'est passé à Wanamboka, na biso na Kinshasa, où ils allaient à braquage. Tala mona mwasi o bakangi wana na kati ya chambre na ye, bakuti babiloko moko un peu bizarre. Donc pour dire que cette femme-là, azana misala mabe, azana kindo ki kati na ye, où ils ont tinda ya sala biloko wana. Donc beaucoup de gens souffrent nanguya misala molili oyo bazoye bate parce que la puissance de la sorcellerie ceux qui ont travaillé na kati ya vie ya mutu eloka liboso balongolaka mutu prise de conscience la personne a na conscience te ya ko comprendre qu'est-ce qui se passe réellement na vie na ye azomona nyonso eza normal donc nenga azawana bimi azosala ba vie na mabe azomona ngo eza normal donc ko vivre na ye azomona ngo normal azomona donc ba bomie o ezali prise de conscience. Il y a qu'à faire comprendre. Ba mususu pe ba bomaka bango sens de vie, il y a qu'à comprendre que non Dieu est capable ya ko kangolai. Ezana ba mususu bazo lo bakaka oh non eza conjoncture amboka. Non eza ba réalité à vie. To pesi exemple net na bato bazo souffrir na problème ba faiblesse sexuelle. Ozomona. Les balébélés bazo souffrir na kati ba problème wana. Mususu bazo lo bo non eza par rapport ya âge. Mususu bazo lo bo non misala tozo sala misala ezo zala vraiment air tardif tozo umela ba biloko tozo mema. Or eza nango biloko wana te en réalité spirituellement eza na kin document ko fani na eloko wana. Bato ebele mibale ebele oyo nazo sambela pona bango bazo benga na poto pona makambo oyo ke ya faiblesse sexuelle wana. Mais comment nazolo bono papa nazo sala mingi kozonga la ngeza 2h 3h nzoka ezala ngo musala te satana ngolu ya misala molili wana ebatami na nzela ya musala na ye ebatami na nzela musala na ye sikoyo ebimisi ye oyo ezali travail musala wana mais na sima nango ezala kindoki na kati nango elembisi ye kimobali na ye pour que ekoka ko sala te na kati ya famille ekoka ko sala te liboso mwasi na ye mais memeli bango siko ba problème okomona mwasi akomo bima libanda okomona mwasi akomi ko luka basi mususu mibali mususu libanda donc c'est un peu ça donc puissance ya sorcellerie ezo travailler na ba manière rebelle na kati ya vie na butu mais la personne doit avoir la révélation de comprendre qu'est-ce qui se passe au juste na kati ya vie na ngai. Merci beaucoup l'homme de Dieu na kofungola moke. Na moni oyena ba mama ni ba na plateau mama komodo nani nga Brigitte mama Brigitte mama komodo nani Eric koyana bango awa etapole. En fait ce sont les gens parce que nazana groupe moko ya WhatsApp auto sambela kapona batu bande konyoso babenga kangai na niveau ya poto par-ci par-là nous avons un groupe de WhatsApp auto sambela en ligne na bandeko donc par semaine to sambela 3 fois.
oyo ezalaka na bapriere moko ya makasi tosambelaka na kati ya bapriere wana baservice ya badelivrance ezozala toza na bajeune et priere tosalaka vraiment bato bazozala béni papa entre parenthèses avant nakota na eloko il y a beaucoup de gens oyo vraiment ceux qui nakoti sur otali batémoignage oyo ezoleka wana même les gens qui se posent même des questions koloba papa oza le seul ozoleka na chaîne ya YouTube oyo ozolandela bato donc en large ozolandela bato ba problème na bango pe makambo na bango en fait la sœur alandanga na YouTube azaki na problème moko ezalaki ya motu ya makasi oyo ke mobali naza musicien mobali na ye falaki akende poto mais c'est fait que ngana kenda kosambela pona papa na ye azalaki na hôpital papa mobali na ye mais tokomi kuna ye ekotikela papa mobali ne biloko kokoma komi tozosambela nzambe na fsi non oh nani oh non mwasi ya mwana na ngai ngepse oh mwasi ya mwana na ya solo na ekopesa message par rapport ya mobali na ye o ezali mwana papa wana kenda epa nganga pour que azwa kisi o pour que Alexa papa na ye pote ba mema ye na groupe ya musicien moko ayebani na mboka na biso ba mema ye akende poto parce que musicien azobeta na poto il fallait qu'il y ait pas kende mais il faut kenda ki koluka ba kriki abasengi papa na ye papa pe malade ezu ya koti hôpital ye akeko tikele biloko tango toye kokutana na sœur to sololi na ye na yebisi pe ba message na ye nde il se fait que aikoya na mobali na ye aikoya na mobali na yambi bango na mobali na bimisi ba secret oyo bomba maki na mobali afuka bia bandolela nzoka mobali souci pe posa na ye ezalaki se débarrasser na mona mwasi atika ye akende na ye akende sala vie parce que mona ki susu moya kofanda susu na ye zate nde kofanda bazofanda nzoka mobali akoma ekobima na petite sœur ya mwasi na ye na ndako kobima bazobima na ya yebite nde akamati ya kolakisa petite sœur photo alobi ngai faut kaka yaya na yo na lekisa ye po nga nakende poto yo na kobengisa yo okolandanga na poto. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, papa. Voilà. L'homme de Dieu a colo papier. Bon, ezalaki papa boto na abandaki obela. Papa boto na abandobela. Donc na kina papa na hôpital, bien ya ka bongi la ba malade. Mais ya ka pena hôpital professeur Kiti, pena solo ba ezalaki ya solo. Après on a mobali na ngai na omaki bia komona mwa changement moko papa boto china ninga papa boto na ngai okufa. Papa boto la bela ki makasi boto ba papa boto ya kufa ba kumbati. No mobali na ngai a voyager, a faire sa voyage na baraté. Atikina na bana na periphérie na ngai. Mais nazomona ko benga ngai numéro ben Congo, numéro ni mo ezali numéro ya Congo ezali numéro numéro étranger. Nazopina yo juste ça, oto za ka calme, no sala ba démarche mo bezala ka calme. Qu'est-ce qu'on peut faire ça? On va tout faire ça wapi? Atikina na bana ndaka ba tufana futa, bana ba kati classe. Bon, exemple na mobile na mobile na ye na ye na ndako mponga naza epa ya nafaa na ye so nalali na chambre na ngai bien so na bosani porte pele mobile na akutilanga na chambre tanto kokutanga na lali omoya balisi basindanga dernièrement autre yelanga photo ya yaya ayebisanga ke aza na possession aboma yaya po alinga aboma papa na ye esimbaki te siko aboma yaya po so abomi yaya aposo yake nini poto aobengisanga toke na ye aobimisa ya nanga mabe epa na ngai anga proposa yanga makambo wana nayebani na nga te na ndimai na nga na biso banayebani te. Maintenant, l'homme de Dieu, tant que betu makambo wana okutayela bakundengini bon balandaki ngai na chaîne et puis bon mama ayebaki te mais ngai tingi nakenda kosambela na hôpital. Je pense que nalekaki na émission jour moko ya kolakisa ba image ndenge nini nazoleka na hôpital kosambela pona ba malade. Donc nazalaka na programme na ngai na semaine, chaque semaine 2 fois nakenda na hôpital quand kokolo quand church par-ci par-là kosambela nde kuna na ye kokutana na ye na kati ya hôpital tango nazosambela pona papa wana ba image ezali tango nazosambela pona papa wana nde na ye kopesa message kopesa na pesa message aye kokutana nga pe na mobali wana pa yaki alache ba locks na ye tout ça na bandi kobimisa ba secret o ezalaki pa mobali abandi kokamwa lobi no yo lingo panza ngai na mwasi na ngai olingo bimisa ba secret na mwasi na ngai nga de FCT na ngi na bimisa ba secret na yo te
ezake misala na yo nde oyo yo ningo sala pona kolekisa papa na yo yango nazo bimisa yango mobali asengi pardon mais nzoka na kati ya motema na ye aza na vision na ye ozomona eza na mibali mosusu aza na ndako na mwasi maza na ba vision na ye ba vision na bango ekokani te bozozala na mobali mais mobali azo raisonner autrement mobali azo raisonner makambo mosusu azo raisonner ndenge nini atika mwana mwasi oyo lelo ba mibali ebele bakoma kolanda basi mpona mbongo ayebi ke moto aza na mbongo nalanda ye nakanga meme mpona azwa mwa quelque chose toyebi via bamusicien nde ekoma bamusicien ebele bakoma esengeli akangama na mwasi oyo aza na makambo pour ke afula ye akende liboso donc ça mpesa ndenge mpe mobali nazalaki nzoka mobali akomaki mpe susu kolanda susu petite sœur pendant ke batikala kaka bango mibale na famille akamati a voyager asundoli atiki na mwana nde ntango aye kobenganga nde na ye koyebisa nono aetiki petite sœur na akomaki kobima na petite sœur na yo c'est alors que nde baye koya tokutani na bango tobandi kosambela na bango kosalela bango ba prière pour que nzambe aleka na kosala bango ngulu na prière tozosala ye mobali abimi na nzoto ya petite sœur molimo na ye bandi obima na nzoto ya petite sœur koloba nakei natiki bino nayaki kaka na vie na bino mpona bebisa bino nde baleki na délivrance yango moni eloko esengi etindi biso pour que totatola nzambo asali pour que famille ezala libérée par rapport ya réalité spirituelle oyo ya kindoki oyo mobali oyo mpona chance ya koluka ya vie na ye nde mpona kobebisa bandeko. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nzambe asana bomo namoni témoignage ba maman balobi et kasi ba tuli ba limisa te ba lobi ba te ndenge ni ba ko en fait numéro ezaka moko oyo nga napesa ke pa bato bandeko nyonso bazolanda ngai ezalaka plus 243 99 90 65 966 nde numéro oyo nga nasalelaka eza na bandeko nyonso boza na baproblème boza na makambo na bino mosala ya nzambe azali eza na mama moko kutu asalaki 5 ans na mobali bakabwani aye kobenga ngai ya 4 jours tosambeli nzambe asali engolu mobali akomi kobenga ye mobali asundola ye na États-Unis mobali aza DG wana Kinshasa azona mwasi mususu tobondeli nzambe asali ngolu mama ana azobenga ngai papa yo za prophète atikotaki prophète oza prophète atikotaki namona nanu te prophète abu nga balenga bambongo na baprophète prophète mususu asengi nga $3000 mususu azosenga nga $5000 nga nasengaka te eloko te nazata na infante oyo nakokosenga yo nasengaka eloko te nakoyebiso kaka tozwa programme na biso ya prière tosambeli omoni ngolu ya nzambe nazwi yo nakoti yo na groupe ya WhatsApp okoti na kati ya groupe ya WhatsApp nakomi siko kolandela yo na kati ya programme ya groupe ya WhatsApp nde boye donc ça mpesa bandeko nyonso baza na besoin kokutana na mosala ya nzambe kolandisama na ka na problème boza nango plus 243 99 90 65 966 nde numéro ya prophète oyo akoyamba yo bokosolola pe akopesa orientation oyo sengela bango bayebake mutu nyonso na vie faut sala engele donc ozala mayele na vie spirituellement et puis physiquement zala mayele sentiment longola sentiment na vie na yo ebela ba Christ ebele ba kotisi sentiment na famille sentiment na mobali sentiment na nyonso mobali ozana ye wana lelo akoki otika yo mwasi ozana ye wana lelo akoki otika yo ndeko na yo wana obofandaka ne lelo akoki otrahir yo mais la seule personne akoki otrahir yo te eza nzambe. Voilà pourquoi na bengi yo ndeko na ngai yo mutu okota na kati ya ba sentiment moko ya vie yango emema yo na situation za nango emema yo na kati ya problème za nango wana tika na yebisa yo Bible lobi na mokanda Jacques 5 la prière de la foi sauvera les malades. Donc pour dire que muto yo azabo na boko na za na situation ce qui ba sambeli pona ye na nzela kondima okoki kobika longola sentiment na vie na yo longola système oyo za na kati ya famille na bino que likambo nyonso oyo yo za nango fo yebisa famille ce n'est pas évident oyo koki kolobela mutu nyonso problème na yo seule personne koki kolobela problème na yo ezakaka mosala nzambe to na nzambe ye moko yango wana na kobenga yo ndeko na ngai yo mutu za na problème oza na situation moko boye koti sama na kati ya losambo mikolo to koti eza mikolo mabe na spiritualité nzambe azolakisa ngai nguya misala molili échanger stratégie eza na ba famille bele kolela
eza na mabota ebele ekozwa baproblème ebele badivorce ekosalema ebele epuis eza na événement moko ya mabe ezolinga esalema na monde entier oyo bato bakokufa telema ebele oyo ezoya kala mingi te ava tokóma décembre bokomona eloko ekosalema me tosambela nzambe pour que makila esopana te tika nzambe nanga pambola bino. Merci beaucoup l'homme de Dieu to komi na suka merci à manévono de bele de tarabiso ceux qui mettent en biso azonité Seigneur Jésus-Christ donc pour la fin de bye bye.